Mbote bandeko, j'espère que vous allez bien. Moi aussi de mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Bientôt rentrée scolaire, dans moi la classe. Donc, mingi objectif, mon objectif, ça la bien. Vous allez bien dans la classe, bientôt rentrée scolaire, donc et tout. Na sepeli na partager na biso na tongwa lelo concert à papa Mike. Waouh! Et ça lit bien ma casse. Fali. Exemple à suivre. Tout le monde a pensé que concert ya Fali Poupa niki menga pa yeko soutenir papa bana ni ça la ka bien. Concert à papa Mike bande ko na ngai peniel na kati ya concert. Waouh! Papa Mike limbisa. Azaka papa bana, mama bana, pardon. Pasteur Mike, nzambe osenga biso ko limbisa. Nzambe ye moko mwasi ya ndumba. Asopela kiye ninyo apangusa kiye makolo na malasi. Mbongo balobi malasi wana o mwasi wana asopela Yesu na makolo. Ezaka mbongo na ya paka jume, asali paka juma butu na moi. Aokika Yesu azoleka ye wana ke nzambe ayekolela masumu na ye pakolo Yesu masiya papa Mike. Biso ntutu za bato masumu. Papa Mike yo posala masumu. Mais soki esengi pona kolimbisa ta pona bana nga pena na nga pour bo se réconcilier bo zonge la vie na bino ndenge ezalaki. Soki permettre na grâce à Nzambe senke bo zonga na bino kaka ekufa na mpe ekufa muto akufa pe ate likona se pesa ngana ngote zape muta liboso pete o libale yake kitie zongi na sima yango kimi ekochi bobongisi na bino. Et ça li bien makasi komona peniel na concert à papa Mike. Mais Nanjembe wana chikutu nungi nabe arrêta jete eke zongi. Jete awa eke zongi. Ata famille, ba belle famille, ba chayi ki songi po libala ye kufa. Mais arrêta ata bocheki papa Mike maseke na mutu. Papa Mike yo boza muta bamboa ke la ba piki. Mais peniel malgré ba jete papa Mike il s'en fout. Yazo bina ne kaka. Voilà. Tout qu'on a jet. Papa Mike, pardon, qu'on déclare le ni nangati. Pardon, papa Mike. Eh. Loyoka. Arrêta. Attends, à côté au macambo. Arrêta. Jette que zongi. Ya maiki. Est-ce qu'il fallait qu'on le baka bongo ataba kusoma comme na belle famille? Makita na bango na arrêta. Ataba tcho na YouTube. Ba présenter le col à Satan. Ba cop na bango li cop na bango arrêta. Ah ya maiki. Est-ce qu'il fallait qu'on o piquera papa va peigner? Bolingo yo bandeko. So kocho ngochika na Sony bolingo. Oye kitake mabeka kapo boya na ona media. Mabeka nde yangwana. Couple nyonso to ezalaka na Léo et les bas. Mais mabeka kande e ya kande na media. Boko so na bino pe na privé, bo finga na na privé, ogangi lumbailo na privé. Ogangi limoso na privé et que zo na mabeka kapo boya na ona media so boya na ona media et que siko neti peniel kimi ekota na ona mobali na papa bana bosko bomo sko bozonga na Sony batu bakoloba batu bakoseka mabeka kande kapo boya na ona media base mabala bozaka na maîtrise ya ba makambu msoke ye maîtrise atako tu o moi c'est ileki na media popoli mobali za na ona maîtrise. O mobali ya popoli. Moi si za na ona maîtrise. Po mutu aloba ke libala ya mwana. Libala ya mwana ekufaka te. Azazo bate français wana belge wana. O akoma na dictionnaire ke mariage ya mwana, libala ya mwana, libala o mwana za na kati. Même si bapara bakabwani relation wana ekufaka te. La preuve ane penye limo na video na baka Mike okotikala ko séparer nanga jamais ngana yo toza à vie parce que nani Shadai aza akati msolo ngene Zion Shadai na Zion na kati Shadai na kati boko tikala ko kabwana te tata mke
na faut pas payer mai qui peut so bo pikili ki bo kundu banzoto ezana mwa bo lembu okuta ni nakidi baka ko croiser peniel na couloir pecho yana yandeni ya mai ki ata famille ba belle famille basala ki songi po libale kufa po divorcer ba ye na retard ya mai ki wana ngolo bani bazanalize bochika non ba maka boyo kana elo mayo ya mai ka betia elo ya mai ka betia no yo ki ngo bien ata ba belle famille basala ki makita pona bo divorcer ba ye na retard ndeni ba ye na retard c'est que ya mai ki na peniel relation ça va hein bozonga na bino ya mai ki coach esprit biso aluba te oka sonte nganza ke kolonyoso na kolonyoso ya mai kani wewa biso aluba te oka sonite coach esprit récupérer mama bana yo pour éducation ya bana bana babonga bakola ba mona papa na mkina tonga mona mama ba mona papa et ça va bien pour la santé ya bana pour la psychologie ya bana et ça va bien voilà ya mec coach esprit benda mère palais qui me kota bo continuer chemin arrête awa jetwe kezongi ya Mike okanga sepeli nango pona otanga naza en pleine cour nazwi pause okanga sepeli na ya Mike ata bakoselinga makam na belle famille pona libala nange beba belle famille bozwi réponse boye na retard belle famille ya Mike boye na retard ata bokoselaki ya Mike makambu o vaseline o akabakate o abimaka na ser Joël o abimaka na ser Mifi o abimaka na ser wasaka alto o ser wana saka preno soprano ser wana sa akotaka base amati moi si aye na la mi do frère Mike o apesaka sima réponse na ngo belle famille papa peniel oki réponse ata bokotelaki bikota kota po bosala ke libala na ye kabwana boye bake boye na retard ya Mike azonga na penalty ambassadeur Mike papa ambassadeur ya majabu Rafiki bozonga na penalty mabala batu bakotaka te o en tout cas Penel est courageuse non Penel c'est une fille courageuse oyepe oye no pe na concert ozobina na yo pe ya Mike meteke na podium te Penel faut mata podium pa Mike pa passer omoni yo faut comprendre Penel ezaki pe bo mwana omoni moi si na vie moi si soki asali vite asala vite et que ozwi mba moko obali otie na ndaku faut vraiment il faut aza penda mwana moko penda bonzambe eza na kati na ye voilà il faut apena mwana moko banga kanzambe na ndenga solo na solo pena na motema ne mobimba penza elle craint le Seigneur mais soka zaka mwana moko ayebi ne komba Jésus-Christ Jésus-Christ est mort sur la croix Jésus-Christ a guéri les malades Jésus-Christ est marché sur les eaux Jésus-Christ quoi Jésus-Christ a fait quoi encore Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Jésus-Christ est mort pendant 3 jours. Il était ressuscité. Il est monté au ciel. Jésus-Christ avait ses disciples. Jean 3,16. Ce qui moi, Matthieu 7,7. Apiana bonzambe tie. Et que o bala mosali nzambe. Yo mosali nzambe na foza makasi po komisa ye na dimension na yo. Soka yo po zapeka yeke. Et ya kana ba retomber. Et ya non kana ba retomber papa Mike. Comprendre de penien bo mwana et puis qu'on manque il y a expérience msusuka kokoma adulte mbala moko pe yo po yo balie azoki pena temps penza ya ko sala moi ba juja te peut-être so na kolo babongo.
et sengela ki azala bien assis bien orienté na ndako libala na ye po esala bien mo na yebi pete na ndako na mna mpe libala ngo so pesa laki ndenge nini po ekoma ndenge koma to boyiti esi pe koma esi eleka pe déjà bana pe bana bango bien so pe bobi bo réconcilier na bino ekufeli nango eloko te ebomelo eobakse eloko te elongele eloko te botala batu te bino botala avenir ya bana na bino na sepela na nini mo pene na saka bi asa la promotion ya nzembo album o Mike Asaki ya Sikabi je le fais pour mes enfants parce que lelo soki papa ya bana nanga aza bien bana nanga pe bazala bien quelque part Mike Kalamba kota la ka mabeti kota la ka ninga nde ayemba ki micro na didiete kota la ka tendinga za ko boire bassin to chikatolo libande tant que ex ya pasteur kota la ngote papa limbisa parce que nzamba zo senga biso kaka ko limbisa soki pe sengi nango bozonga na bino bo continuer foyer na bino bo mampe mutu te ça pe lote papa Mike ça ka bien nyonso pona lokumu ya bana papa Mike soki ba belle famille basala ki songi pona libala na yo ekabwana yeba ete baye na reta ba pique ke zongi na concert à Dallas ya Mike yo bongo na penyel mutu azape wana na concert ubangi atate ya Mike penela ya selo live pamba te a changer na ya koma c'est peigné na belle famille ko libale kufa na retard ata bakoseli yo makambo na belle famille po libale kufa bazo sala nyonso wana en retard ata bakoseli yo makambo na belle famille po libale kufa bazo sala nyonso wana en retard donc ya Mike yo pe penela tika na des fois kitoko ya Mike penela tika na des fois ndeni yo saka dédication obangi ata papa ba penalty baza analyse li piki obino monyon te so kama mo finga ba tata ba mama boye mbangu tala piki yango ya Mike apesi pasi ata bakoseli yo makambo na belle famille po libale kufa nyonso wana bazoya na retard c'est que ya Mike na peniel bazonga na bango où est sa réponse voilà. Merci beaucoup la famille, on se revoit la prochaine vidéo. Nakati na zonge la cour. Nous sommes bien moi la classe, Seigneur. Bisous bye. Ya Mike pour moi étant que mon Jimmy, la personne qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et sauveur et Seigneur et sauveur pardon. Nzambe osinga biso bolingo. Nzambe osinga biso bolingo. Nzambe apanzaka wenji wana ba mama na banda koteka. Apanja wenji ba pigeon. Ba disciple Nzambe bakata mtu litoi Nzambe abwaka bango te Yesu abwaka bango te Nzambe tonga panja wenza ba pigeon tata na ye na likolo abwaka yete donc pene la taille amele aembe mikona Didier aka mama bana pa Mike limbisa yo mo yo ko répondre au RVC ata bakosela ki o makam na belle famille po libale kufa nyonso na bayaki na retard ça veut dire pene na Mike bazonga na bon kitoko makasi mutu pa kufa zate likona se pesanga non te po pene bozongani apa ma bana yo chana se bo continuer chemin bana kati et puis c'est tout bisous bye na zonge di cours ya Mike mbala bolingo